Bonjour, bonsoir tous les femmes vertueuses. Ça dépend d'enge émission ezokuta melanayo. Wana wabino mama Liliane Batika nanzela ya émission nabino obolingaka obolandaka ya la femme vertueuse. Wana nazopesa mbote na bandeko nyonso tu obozwami na Asie, na Amérique, na Océanie, na Europe, ban Afrique pe na bosani binote na lobaka na bino ete epai nyonso tonga na lekaka. Donc natiaka ba prêtre nanga bilembo yangwana lelo vraiment nazane sengo mingi na kati ya plateau na biso ya radio télévision Étoile du ciel nazane sengo po nazana mama moko oyo boyebi ye pe boko découvrir ye na pemina numokie pona kendo pesa mama na biso na mbote. Maman Laure, bonjour. Bonjour, maman Liliane. Nzamba pambola yo. Amen. Na sepeli mingi kolanda yo na radio na biso ko yambo na plateau na biso ya radio télévision Étoile du ciel. Na lobi donc soko ko pesa bana na nzambe mbote yo moko ko iko pambola bango ba ndeko nyonso tu bazolanda biso po bazokamwa nde bazolanda wana bazoloba est-ce que c'est elle ou c'est pas elle. Ezaka kayimo. Kolo pambola bino esika nyonso bozolanda biso. Balandi ya radio télé Étoile et ça bongo maman Laure toza ilongo na maman Liliane maman Bizaleli et pona kosepelisa nzambe pe pona lipamboli ya biso na bino à travers cette émission donc eza penza maman Laure. Merci mingi maman Laure na respect oyo nazalaka nango na libota na nzambe na bana na nzambe basali na nzambe na lobi vraiment nzamba pambola yo kongo mama okoki se présenter puisque toyebi mama Laure aza star. Mama Laure est-ce que aza na kombo moko aza na musala moko oyo okoki se présenter liboso ya libota na nzambe oyo ezolanda yo? Oui, na rozanga te comme me présenter parce que c'est pas tout le monde nde ayebinga pona bandeko ba kozwa libaku ya kolanda émission oyo. Comme on a eu maman Laure, Lemba, Mbongo, Naza artiste, musicien chrétien, Naza servante de Dieu, Nakatia Moussala ya musique parce que Moussala ya musique ezopé sabiso juste nzela ya komema évangile ya Yesu mais na canal oyo tobengi art. Donc c'est ça le travail que je fais. Toza na katia bilanga nzambe na katia ministère monene ya la mano didio oyo eza ko travailler na ba branche ya musique intercession pe main de compassion branche donc ministère oyo nde yango eza lokola musala oyo nzambe apesi biso otozo sala na se na moi pona ko gagner ba âme. Donc brièvement naza marié et jusque la mère de 4 enfants et naza marié na monsieur Christian Lemba Oboyebi oyaza coach nanga et patron nanga en même temps na katia ministère. Donc c'est un peu ça et pour me présenter brièvement. Merci mingi na banzi bino moko boyoki aza marié à Devansenga. Pour les na yoka ki alobi Laure Lemba. Na ngena loba biso toyebi Laure Mbongo. Mais si on est comprendre que Azane né Lemba donc une femme mariée. Yangwana lelo bandeko balandi na lingina tali sabino ete lelo to yambi maman na biso Laure en tant que femme mariée. To yambi en tant que artiste te po toyebi ete aza star. Mais lelo to yambi en tant que femme mariée. Maman motuna na biso na ya liboso. To lingi to tuna nanu yo oza mariée, oza mwasa libala. La femme vertueuse. Bibongo bizaleli na yo mama. Ndenge nino sala ka musala oyo kombinaka pour quelque part ton azotala na katelanga na nzambe oza kaka na musique te oza na groupe intercession oza na misala munene oyo ya papa. Bongo siko na kati pe ya libala. Makamongo sala ngo ndenge ni poto ntoyeba bizaleli ya ba mama. Tant tozoloba la femme vertueuse, c'est une femme na éviter ce que azamo so azo bâtir ndaku na ye ou bien azo renverser yo ezandenge ni mama ya solo moto azaka vraiment mieux placé te pour na koloba na tina na ye moko mais je pense que loko les ali kambo cause moko vraiment noble cause ya ba maman nous devons parler
nous devons donner des exemples où ils ont du vécu, eux qui peuvent permettre biso de kota na kati ya ba vie, to na kati ya mitema ya ba maman ebele ou pe ba koki ko comprendre ndenge nini maman leur pe amenaka vie na ye en tant que mère, en tant que épouse, en tant que ménagère na ndako, de façon que ekoka bongo ko permettre pe na mosusu akozwa likanisi moko to mosusu. Alors je dirais que naza artiste c'est bien, mais au-delà il y a le fait que je sois artiste, je me dis vie artistique il y a nangai eza musala eza profession o nzambe apesi, mais lelo oyope profession ekokipe ko sila profession ekokipe ko katana parce que nzambe de mutu akelaka batu ayebi ndenge ni atambusaka eza na mutu muso ko banda ana profession moko quelconque, mais après nzambe orienté autrement et akokipe ko tika profession. Mais la vie dans le mariage bilolobi eza pona mikolo na mikolo jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc côté artistique et koki ata mukolo moko te ko boma to côté professionnel et koki ata mukolo moko te ko boma vie ya moi si en tant que ménagère, parce que eza penza et loko oyo nzambe apesi biso ba maman lokola likabo. Alors lisungi nanga nazwakango na o etali bolingo, c'est-à-dire quoi? J'aime tous les côtés de ma vie, j'aime tous les domaines de ma vie. J'aime ma vie en tant que mère, j'aime ma vie en tant qu'épouse et j'aime ma vie en tant qu'artiste. Et comme na lingi biloko nyonso etindaranga na rechercher équilibre, parce que équilibre eza eloko il faut lukango. Soko luki yango te okutana yango te parce que au vivre le déséquilibre o ezali bongo contraire il y a équilibre. Talatina 24 heures nangai et ça très précieuse. C'est-à-dire que nayebi ko kabola ba heure nangai selon ba domaine o nzamba pesinga. Pe na yekola ko joindre utile na agréable, de façon que 24 heures nanga na sale lango comme il faut, na yeba que naza mwasi pona mobali nanga et naza maman pona bana et puis naza servante de Dieu na nzela ya art. Donc nameka ko trouver équilibre de façon que le côté artistique est attiré makasi te, mais que tous les trois côtés aient recevoir ba partie ya vie nangai ndenge sengeli pour nzambe asepela pe société et sepela, c'est-à-dire tant nazolo ba société non mona mobile nanga il fait partie ya société, bana nanga ils font partie ya société, et puis ba ami ya nzambe oyo ba yokaka ba loyembo ils font partie ya société. Donc dans ça la effort que équilibre wana ezala côté nyonso et recevoir maximum ya oyo esengeli nga na pesa. Vraiment maman Nzamba Pambola yo wana toujours maman Liliane azobenga na lobi eteza ya kokosa te, eza vraiment oyo ya solo nazana mama Lombongo bobenga bolanda bino moko bokoyoka ye awa to yambie en tant qu'une femme mariée, maman Bizaleli, maman Lombongo, maman Lor Lemba oyo aza mwasi ya libala alobi na biso ete aza na bana 4 tomoni mama ba mama mingi na kati élévation ba perdre héritage na bango pour les autres zo benga libala eza héritage. Bible lobi na biso celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kaka Bible ne lobi une femme sage bâtit sa maison et insensé la renverse. Mama tomoni lelo ba mama ebele soki totali na mokili tozomona okomi ministre. Tam sopo komi ministre était pour simba kimbongo au tourna ki yango au pambolami commerce wana esalio neti siko ndaku na yo ozwi mwana musala akoma oyo azota la chambre oyo azota la cuisine oyo azosala botan ya papa mama tozo monate. Est-ce que zandenge na yo pete poto yebite to moni ke mama mingi tango nazota la planning na yo na moni de Joseph sanga mama na période tel nazokende nini Cameroun, période tel nazokende États-Unis, moment oyo nazaboye naza na tournée naza na boye bongo siko na ndako. Est-ce que otiki mona musala te oya bongisa biloko ya papa tia kota pe na chambre bongselo mbetu asala bona éviter soko koko pesa biso conseil wana? Conseil et kozala vraiment contraire
ya makambo nyonso maman Liliane auti koloba parce que ndenge maman Liliane alobi libala eza héritage. Amen. Nayebisaki ndeko moko pas plus tard que avant-hier. Nayebisi ndeko wana nga alobi mingi ezalaka omona surtout biso ba maman. Ozokota retraite tant ozala nous célibataire. Ozokota retraite de prière nuit et jour. Kaka parce que olobi nzambe pesanga libala. Mais tant je vous dis maman Liliane, mais tant okota ce qu'on a ndako libala, okoya ko te rendre compte que libala ngo comme normal. Obosani facilement que libala oyo na kota ka retraite. Voilà. Maman nanga bino mo yo. Na kota ka mabondeli. Po nazwa libala oyo. Alors, c'est vraiment dangereux. Yango moni Bible epesi nini construction ya ndako na maman. Amen. Oyo bato mokili balobi nzamba lobi yango te. Voilà, bato mokili balobi mwasi atonga mboka te. Mais nzambo ya kela mwasi alobi que la femme sage bâtit. Mwasi wa mayele ya bwanya atongaka ndako na ye. Mais ndenge mama auti koloba oyo azanga mayele asalaka nini abuka rango na maboko na ye moko. Na lingi na yebisa ba maman que kozwa bonne to ba domestique na ndako eza mabete. Mais il faut yeba place nini musala ya bonne ekosuka rôle na ye ekosuka parce que na vie maman Liliane eza likambo ya usurpation ya pouvoir ndezo boma bato. Voilà. Alors soki tozo boya usurpation ya pouvoir il faut to boyango na balolenge nango nyonso. C'est-à-dire quoi? Oboyi mutoazo esika na yo en tant que maman na ndako ezaka kate na makambo mbongo to makambo mususu eza pe na niveau ya que sous-vêtement ya papa yeba ko sokola pe ko repasser. Maman yo moko sala rango pardon maman. Ce sont des choses que moi je fais na lingate ko lobana bato makambo nga na sala ate. Te maman problème ezana il faut oyebisa biso po moni implice na yo eko sunga pe biso mususu. Mais ce qui yo koyebisa biso te ndenge ni to ko changer. Pour lelo tozo monete nga na bali mobali nanga za bien makambo ezo kende bien. Yango na moni ba sous-vêtement papa naza na bana misalo nazo futa. Bongo bango ba sayela ngate ndenge nini. Nga naza na chauffeur, nga naza na mutuka. Fona bima na sala ba natala ba ni nanga calendrier nanga po il faut na charger na yango to uti koloba ozana 24 heures. Yeba ko salela 24 heures na yo parce que nzamba apesi biso nyonso mikolo apesi biso nyonso pe ba heure. Ezala mutu moko te oyo akoloba que ye azana 26 heures yango wana azokoka ou bien ye azana 28 heures yango azokoka mais biso nyonso tozala kaka na 24 heures. Alors soki oyebi ko planifier te quelqu'un na ba cours moko tozwaki et ba formation moko tozwaki ba yebisa biso loko mo babi celui qui ne planifie pas planifie quand même. Mais il planifie quoi? Il planifie l'échec. Nga nakati ya musala na biso avantage nanga eza que c'est mon mari qui est le chef nakati ya ministère. C'est lui qui fait le calendrier. Je pense que bandeko ba benga rapport na production ba yebi que ils font jamais un programme avec maman Laure. C'est mon mari qui le fait et eza même ba garde-fou pour na vie nanga en tant qu'épouse parce que là je reçois la permission de mon mari. C'est lui qui me dit lors na période telle que mois d'août moyen bima libanda ezate parce que mon mari m'a dit lors on doit préparer la rentrée scolaire yabana et même ceux qui na cause na onction ndengeni so na yoki mobile nanga te je suis nul même ceux na cause na onction oyezo tanga so na yoki était donc naza bénité parce que hiérarchie nzambe asalango bongo. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Soro pesi mobile no sengote ata oke pesa ba chef na yo a musala et sengo ça ne sert à rien parce que nzambe asala moi so ya bali à moins que boya ko bala
même Paul a exhorté même bamibali muso alobi oya moni ki akokoka te atikala lokola nga Paul salela nzambe ningona. Mais ce qui oza mwasi au bali tu dois te soumettre parce que règle to loi ya soumission ezo simba mwasi nyonso. Il faut mobile non aiba soupu no ezara ndenge ni de façon que ce qui mutu mususu alambi aoyeba ke tel alambi. Il y a des fois même mobile nanga comme à niveau mutu moko alambi alobi lelo mutu ndeko alambi lokola yo bien boke sika moko boye na faut visiter famille moko boye aloba mutu alambi lokola yo ou bien bozui visite mutu moko aider na musala ndenge okute la cuisine aoyeba que mutu aosala musala lokola yo ou bien mutu aosala musala à peu près ndenge yo sala, c'est-à-dire ayebi touche na yo que yesoka osala musala awa ezaka propre awa ezaka boy awa mona biloko notre eza en ordre. Donc c'est comme ça que il faut mobali azala marqué atika na biloko eza que c'est pas quelque chose que mutu akoki ko acquérir d'un jour comme ça, non, mais nous devons apprendre ce qu'on lingi tel que musala il y a journalisme maman Liliane ozo sala témoignage olobi maman lor na apprendre en côté comme ça nzambe apesinga mayele tout ça na yekoli en côté peut-être na bakelasi ainsi de suite. C'est ça. Et loko mususu ezakaka lingango linga omona que en forgeant ozo comme forgeron omoni. C'est comme ça même na kati ya ba mariage na biso mobali na yo auti peut-être na province songolo to pakala yekola biloko mboka na bango eliaka, c'est-à-dire tuna mituna ko tuna ibomaka te soki muta okeno beta lisolo c'est tel, mais toi tu apprends pour aux a besoin au pesa le meilleur de toi to uti na bamboka ekeseni mutu na mutaye na culture na ye. Mais dès lors que na komi esika wana fona lukana yekola et awa esala makandenge nini pona attirer mobile nanga. C'est comme ça na utaye koloba soki sens ya soumission ezate soki sens ya obéissance ezate na kati ya couple esala que valeur ya libala ezate maman ata okoki kozala na poste nini eza grâce au nzamba pesi pona famille et vivre ndenge nzambe alingeli atia bino na standing wana. Mais oyo ezaka malamu pe egardaka vraiment équilibre na kati ya ndako, c'est que la femme doit comprendre au mobile na ye alingaka. Alors okoko planifier oyebi que na période oyo peut-être tokozana ba activité songolo to pakala ba musala nanga na kosala ngo boy même soki ozana na bonne ou bien domestique. Non, c'est pas à la bonne ya osala nyonso. J'ai un fils ici on aye nae ayebi na cause peut-être na jour on a tozana musala na bimi to bimi tongo peut-être na papa so na zongi na telemi boy na otala ba karo ya ndako na bise photo bandela ndako o nyonso ko salon parce que la bonne ne fera pas textuellement ndenge oyo zolinga. Peut-être na koloba émeraude tu fais la vaisselle, tu fais la lessive. Asali vaisselle na yé na coûte na fona vérifier. Basani ça le quoi na yenga moko na bandeli basani à zéro. C'est comme ça. Donc la femme doit na ndenge oyo nzamba zo memela pour garder équilibre na kati ya libala koper ça le meilleur de toi de façon que mobali azala toujours na ba souvenir oyo il y a moi si na ye attention ka koki kotambola ke na restaurant tout ça, mais il garde quand même de souvenir tout ça oyo koki ko vandisa libala la bino. Merci mingi maman na biso vraiment oyo message mingi na simbi maman na biso zolobete. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Yangwana bande koma balandi ndenge tolobakete libala eza malamu. Ye moko mokeli na biso alobiete akeli loka liboso a sali première institution le mariage. Yangwana ngana bakisi na lobiete c'est bon le mariage. Ko lingaka ko vanda boité. Ko oyo pe bazolanda biso na nubobalité bino boza bato a préparation bato ko sepela. Maman nzamba pambola yo. Donc to confirmer te biloko ya papa yo moko ozana contrôle nango yo moko bongisaka ngo nzamba pambola papa a pambola vraiment bandeko balandi. Soki yo ozala ko sala ngo lobby maman changer pour être et ça vraiment très important. Les autres ont mona mabala na biso ezo kufa tozo luka bandoki musika or yo moko
ndoki ndenge Bible lobi na biso par ta faute tu perdras ton héritage po ete libala mpe eza héritage. Bon yo ntango yo ozosimba papa na bien te yake na ye kote oyo amoni kaka modele oyo batandaka mbeto atali alobi surtout ça na kote oyo nazolala bien mutu mpenza na tie nalali bien bongo ntango azoya na ndako kuna azomona mabaku na mabaku nasepeli vraiment na aspect au touché maman Liliane natiki oloba mama nasepeli nango mingi penza nasepeli na aspect wana makasi parce que likambo surtout ya mbetu toza penza komona tozotambola tozotala comment parfois ba négligence mususu ezalaka na kati ya ba chambre. Je pense que nakati ya likambo ya ba maman bizaleli likambo oyo ya propriété ya mbetu en tout cas esengeli elobamaka. Amen. Parce que eza première tâche voilà eza première tâche oyo esengeli na maman dès que papa akei to abimi ake musala ake kovake na ba occupation na ye ake na bureau ake na ba activité ake ba contrat. Première chose oyo esengeli tango telemi ya kosala c'est le lit mbetu. Alors nga nazwaki temps ya ko vivre à un moment donné pas tante nanga mobile ya tante nanga c'est la chose que j'ai retenue de lui. Chaque jour tous les jours il disait la première tâche au moins c'est sengeli ya sala dès qu'elle se lève na mbetu eza ya kotala si fona changer badra na changer badra nanga soki eza badra pembe balale lango une fois badra ya couleur et que narati maximum 3 jours olongoli badra et au dresser mbetu na yo biso to martelaka likola biloko parce que même na kati ya la mano didi yo to insérer département o parce que to benga bango ba lemba sens baza ba filleul nyonso biso to parrainer parce que to tika ba filleul te ezala o baza na étranger ezala o baza na Kinshasa ba yebani mais o baza na Kinshasa tous bazo bénéficier na mateya na plateforme moko to sala plateforme to benga ngo les lembas bomona même na Kinshasa ba journée mingi ya férié net le 30 juin le 1er août au mona balati ba t-shirt ba ke marche de santé parfois baza accompagné tant mususu nga na kete papa za soki papa za tenga na za na ba couple nyonso et parfois chaque premier dimanche à moi tozalaka na ba réunion ya biso na bango to discutera sur ba point sur ba sujet to solo la makamna biso et puis to bonde la ensemble pour na koluka un peu commettre na bénéfice ya ba susupe makambo to zozwa. Alors entre bango pe ba filleul na biso bazana ba temps o ba kutana ka ba solo la ka pona ka kolukani alors to martelaka pona likambo tali surtout chambre parce que chambre eza département ya ndako o emona na raté. Au monde voilà au monde mutu aza propre penza mais soro lingo ba propriété à moi si comme il faut kota na chambre na e oyeba eloko nini ezakuna chambre normalement ezalaka dépoté chambre ezaka sika ya ko entasser babiloko akala kalate ou peut-être bilambo bolata susu te bo quotidien tout ça kuna non chambre pesate sika oyo ba TV ya kala botala susu te tout ça nini boyeko kotondisa kuna non mais chambre eze sika oyo d'ailleurs il faut aération et salama et puis mbetu il faut toujours redresser en haut badra oyo kodresse na mbetu ezaka te ifo ezala badra oyo euti na sachet beneni soki bamoyen eza te mais eza badra oyo ifo esokwamaka ezala propre bien repassé mpe kotia yango na mbetu comme il faut kaka koveye à ce que li na yo ezalaka toujours bien dressé de façon que soki papa outi kovake na baoccupation dès que azokota amona quand même solo ya kitoko ezo yambaye pe epesaka atmosphère ya kimia que akuta auti na otom susu na nervosité akoti na chambre akuti biloko panzana cinglé kuna elamba kuna donc c'est vraiment très important pour na maman Bizali. Nzamba pambola yo nzamba pambola on a lobi ete bo bengana epelé wana vraiment toza en direct oyo toza koleka na nzela ya radio télévision étoile du ciel mama nanga motuna etunami kaka ndenge yo zoloba makambo oyo ya chambre balobi boye balobi mama
oyo aza star, mama oyo aza ministre, mama oyo azozwa mbongo ebele sikoyo aza lisusu na tante. Mama wana tango azongaka na ndako, papa tolobi c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc papa a besoin na yo, à sachant que papa a besoin na yo. Tant que papa aussi mayo, yo naza fatigué. Papa lobi boy, oh zelana nous naza fatigué. Bongo mama ya bongo. Est-ce que eza malam mama po lelo tiki papa alali nzala. Lobi otiki papa wana lisusu nzala. Po nini po yo fatigué, po nini po yo carnet na yo trop de charges, ozali lisusu na tante. Donc yo uti kotalisa biso te yo soki paka na papa. Bongo pona ba mama ndengwa na conseil ni yo ko pesa. Po bato ebele lelo bazoluka mabala, bato ebele pe bazobima. Ko bosana ke eza problème ya yo moko. Conseil ni ko pesa na bande ko. Eza brèche parce que ce qu'il faut tozwa libala tozwi mbongo totiango en face ya libala gloire siko tozwi peut-être gloire totiango en face ya libala tozwi nyonso tokomi siko toteli lokwa libala ba adversaire toteli mariage ba adversaire maman Liliane. Moi je dirais dans conclure que peut-être que libala est l'équipe mbongo parce que moi je sais que na kati ya unité à Batumi Balé mbongo ekoko botama. Donc mbongo na yo eza ya mobile na yo. Alors mbongo ya mobile na yo eza ya yo parce que c'est comme ça tango nzambe asangisa biso. Nzambe asangisa biso te pona ko kabwana. Alors tu dois rechercher l'équilibre parce que eza porte et pe kisameli biso ko fongola bikuke oyo koki ko kotisa satana. Pour les autres mona nazaki na discussion na ba maman pasteur mususu quelque part maman aza maman mais aza moi c'est pasteur te mais yé moko aza pasteur pona nini alo maman on azo sanga alobi maman lor omoni lelo oyo basali ya nzambe ba comité mususu ko abandonner basi na bango simplement je crois que na nyonso peut-être makambo ko za la mabe mais eza pe quelque part leçon wana maman wana ndi azo sanga na matadi abi eza pe quelque part leçon où il faut ba maman basi ya basali ya nzambe ba benda parce que ils savent pas que ba mibali na bango baza batu wana ndenge maman wana zo solo wana maman ani alobi bien puisque ba yebite que mibali na bango baza batu mobali aza mutu Atasoka koki kozala nani na nani, mais je crois que le mariage n'est pas seulement spirituel parce que c'est aussi spirituel. Le mariage n'est pas seulement spirituel, mais côté charnel eza makasi, côté sentimental eza makasi na kati ya libala. Kutu côté spirituel tant mususu et intervenant mukie par rapport à la partie sentimentale. Le mariage touche au sentiment. Le mariage touche à la chair de l'homme. Parce que tout ce qui est charnel, tout ce qui est sentimental, c'est ce qui se passe dans le mariage. Alors, tango âme ya mutu, ezo ala blessé. Lelo oyebise je suis fatigué. Lobi oyebise je suis fatigué. Je préférerais que tu yemoko ayokelo mawa. Ayebiso que non ma chérie, et parce que si les couple moko baso se comprendre bien, je pense que le mari peut dire à sa femme, chérie, tu es fatigué, je sais que tu es fatigué. Attends, on fait ceci. Tout ça là, à quoi proposer une solution ou aider. Mais toi-même, ne te donne pas des excuses tous les jours comme ça pour eza ba porte aux fongola sans le savoir. Voilà, parce que même bilolobi bana ya siècle oyo ba l'équipe na mayele parce que bana siècle ngo eza banani maman Liliane eza ba jeune fille au bazara soki akangeli yo mutu atie makolo na mai tout ça akateli yo ye manzaka abongiseli yo ye tout ça et tango parce que le mariage touche au sentiment directement ba idée comme ebele na kati ya mutu or porte ezalaki yo moko. Alors elo mususu e matinga la mutu na loba na épinglé eza makambo to solo la mingi na ba réunion na biso que surtout biso ba maman oyo toza na ba responsabilité na etonga, c'est-à-dire pona yo
tout ce qui est spirituel, tu parles en langue, mais tant que vous avez mobali nayo, tant que vous avez katia libala, il faut yeba que ça c'est le temps pour mon mari. C'est exactement pour na mobali nanga. C'est-à-dire nous devons passer du temps ensemble. Bisomi balé toujours solo là. Créer na chambre tata ba kiti mi balé. Na mesa place bo fan na rabino balé bo sala mo ba réunion na bino amike. Place bo zoaka temps na bino ya entretien. Temps na bino ya ko solo là, ya ko discuter, ya ko tout na pe mobali, olingi na sala nini, parce que c'est ça. Même Jésus alingarango, to yemba ngo na nzembo. Ngai na sala nini, po sepela na ngai, ngai na lingi yo. Ngana lingi yo. Soki nzambe alinga ba yebisa na lingi yo. Na sala nini po sepela na nga. C'est pareil. Na libala otoza nango na sena moi. Papa kolinga pe otuna ye. Na sala nini po sepela na nga. Na lina sepelisa yo. Na sala nini, tout ça. C'est vraiment très très important que oza na temps pour la mobilité, mais tu as le temps juste pour autre chose. Même ce que ça makambo est spirituel. Dieu dans nakati ya prière wana oyebiso que occupe-toi de ton mari. Vraiment bandeko balandi ba oyo botunaki mituna na bino message eza passé pe réponse na banzi oyoki bino moko. Tolobi ete libala mama nanga eza nzoto. Libala eza spirituel, eza physique. Omoni naza na mobali naza na mwasi eza physique. Mais lelo oyo tozo bunda yo osambelaka okamati makambo nyonso tu otiango na prière. O nzambe mama na yebite lokola tozana yo mama il faut to profiter bazo talisa ngana ngonga petikali mukie mais yo lelo oyo tozo benga yo toza star olingo linga te mama star eza batu ya nini te moni tangu nzamba azo benga Abraham abimisi azotalisa ye na likolo abanda la kiseni étoile yango no moni tangu tolobaka star wana eza biso eza yo oza mwana nzambe biso nde tozobenga ma puisque nzambe tango azotalisa Abraham biso pe tozaki na kati ya étoile wana nganga biso pe toza étoile donc yo siko mama yoza étoile ya papa Lema est-ce que o tiaka te ko na lembi o te papa lobi oh, la zongi kage pas là yo. Maman Liliane, je pense que mon komusu sope maman Bizaleli ako yambara pe ba papa. Et eza kala. Ayambara pe ba papa comme ça pour maman nyon sur le bakaka. Eh maman Liliane, ça va dans le baté parce que il y a de temps OP faut lemba. Bouti peut-être bouti activité mon bouti ba voyage ainsi de suite faut lemba. Mais déjà, voilà, nous faisons le nécessaire parce que tu te dis, à la place où nous okendete, si on vivre une vie à mariage, même à Osepelanango. Parce que Otia Muninga et Sikanae, Aza na raison te, na miso Nzambe, ce qui peut-être à cause de penser mon négatif, na katia motema nae. On s'efforce. Et puis, Makasi, Bilolobi na bisonin, notre Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce qui est important dans ton mariage et que tu n'arrives pas à faire parce que ton corps est fatigué, c'est un secours à Saint-Esprit. Il te donnera la force pour faire même le minimum pour libaku et zalaté. Je pense que toi, il y a papa na papa a coupé sa paix, témoignage, il y a un couple naïe et c'est pas ça. Mais en tout cas, en tant que servante de Dieu, en tant que basali nzambe bana nzambe, ce que nous devons retenir, c'est que tous en abiso batu na banzoto. Mais soko lingé loko wana na monaka, soki muta lingé loko moko boye a talembi okomona ye kaka zo bunda de façon que à atteindre ba objectif oyo azanango besoin et c'est un sacrifice parce que grandeur, élévation et sengo na vie et yaka peka na pete boete et sengo e belé toko luka na vie et yaka na sacrifice pe et puis likamusu se rappelle likamamotema parce que ce qui motema no est accepté loko moko et que olingo protéger ango tu vas te sacrifier okomi pesa so komoni que okomi pena na suka okoki ko t'excuser mais ezala lelote lobby kuna et comme habitude non et puis d'un commun accord na kati pe ya politesse na kati vraiment ya
il y a esengo nyonso o créer quand même atmosphère moko po jamais olobana mutukara non je suis fatigué non Atayo moko maman Liliane oloba quand même na kimia que papa tala mais na sagesse nyonso oyebi qu'est-ce que je peux faire ba maman ba yebi qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux aménager na temps on a de façon que kimia ezala de part et d'autre mais ngamo na yebi que j'étais fatigué. Merci bandeko balandi ya solo mama balobi na biso ete eza vraiment ezalaka bongo te na kati émission na biso mais mama okoki kosalela biso ta plaisir po balobi po ba confirmer que ye wana mama Laure Mbongo kuna bazo senga o betela biso ta lokito ezo ningana ba mama bizaleli tobi les changements c'est maintenant balingi ba yoka balobi est-ce que ye wana pesa mama Laure Mbongo ayembe la biso ta lokito to yoka to komo ke na suka ya solo maman moko peut-être libala déjà comment qui kozala froissé et moi si moko azolo balobi maman Laure nyonso boti ko solo na sala kango mais telle humiliation dans mariage nanga tala boye nzambe ya lola zomona il est tellement juste que à ko rendre yo au centuple oignon sozo sala ata soki eza bazo reconnaître en côté mais yeba que okoki ko se décourager te à cause ya eloko songolo to pakala o ekomi pour le bakyo na tiki nanga un gagnant ne lâche jamais resika bachola kiyo kakawane nzamba kotombola yo alléluia lishika komi premier bakoyo kasango ekombasili kubuta ekosala lokito. Merci beaucoup. Katia va. Bo wana bakarashika nyonso bazopakata. Na lipo kitisa lokito ekita awa. Na radio na télévision Étoile du Ciel. Na yebi suka kosala ngai ngolo likambo na ngai na yeba esika ya zali likambo na ngai nakoma pembeni na yo o Yesu namona elongi na yo ano na ngai kuna na ngomba lusambo ano na ngai kuna na ngomba kokila likolo ya ngomba Kolo Yesu okiti saka moto. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maman Bizaleli, soyez bénis. Merci. Nabanzi bandeko balandi o bozolanda biso bino moko boyoki. Baye singa lisusu boye mama. Balobi ozana chaîne ya radio télévision Étoile du Ciel. Est-ce que koyiko sala sport moko, koyiko sala loko moko po bandeko ba confirmer te oleka ki na plateau po lelo ba tricage ekoma. Ah d'accord. Non, toza penza na radio télévision Étoile du Ciel. Oye salemi pona esengo ya bana na nzambe nyonso. Kolo Pambola, pasteur Miko Bachika elongo na maman Liliane Bachika pe na libota mobimba. Radio télé Étoile du Ciel eza oye senge na biso kolanda na tongo na midi na pokwa na katikati ya butu ba émission kitoko lokola Maman Bizaleli. Tikankolo a Pambola Bino, toujours en compagnie, il y a Radio Télé Étoile du Ciel. Message est passé, Nabanzi Bandeko Balandi, Bozolanda, Boyoki, Maman Nabiso, Togosuka Kaka Wanate, puisque Tokomina Suka. Yangwana, il faut faire sa biso ba dernière impression na yo, pe Nabanzi Mbote na Bandeko Nyosoto Bazolanda yo Kozangate. En tout cas, l'impression est très bonne. Merci Maman Liliane pour notre biso na émission Maman Bizaleli oyo na lingi pena na sepe nango mingi pour l'édification na biso ba maman tikankola Pambola bino banso ba ebolandi Maman Laure Nanzela ya Radio Télé Étoile du Ciel. En tout cas pour na mbote na pesi mobali nangai mbote mingi na pesi bana nanga nyonso mbote mingi nazaki accompagné na Paki na pesi mbote na Trésor na pesi bango mbote. En tout cas mbote mingi na ba maman nyonso à travers le monde oyo baza kolanda biso
merci mingi na équipe munene ya ba cameraman ya Étoile du Ciel Radio Télévision. En tout cas mbote na ba mama nanga nyonso na poto boza ebele boza penza mingi na okokate ko banda pe ko silisa et parce que boza ebele je vous aime beaucoup. Tika nkola pambola ba couple nyonso na pesi loko les émissions zo lobela likambo libala na pesi mbote na ba couple to sito parrainer ba mariage na bango o to bengi ba lembas bana ya balemba et puis to pesi na pesi mbote na basali ya nzambe nyonso à travers le monde pe ba maman pasteur en particulier soyez vraiment bénis na yebi que nyonso to sololi avec l'aide du Saint-Esprit to kokoka bongo ko tchengo na misala parce que moto ya koka ko sala makambu yemoko azate. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na kombo na Yesu Christ, je pense que tout le monde na kaka na cadre ya émission ou peut-être prochainement. Soyez bénis. Merci, merci Maman Laure Mbongo, Maman Laure Lemba, Nzamba Pambolayo, vraiment ondimaki émission na biso, koya na plateau na biso avec humiliation. Ni na koyi kopesa yo Maman nanga na monité. Yango na lobi Nzamba kanisela yo, kaka na déplacement na yo po oyo se permetaki oya awa na pamboli bana oyo ba kompanyaki mama na biso Nzamba pambola bino nyonso tu soki émission oyo salami po ezana bato oyo basimbaki ba caméra yango nazo pambola frère na biso na sima caméra oyo tozalaki na ye frère na biso Freddy frère na biso Dej na bosanité frère David frère Abi Nzamba pambola bino donc na bosani donc Nzamba pambola bino pe soki na kobosana oyo penza a molongani ya mama Liliane na kozala égoïste yango oyo na lobi ete Nzamba pambola yo papa Miko Batika le cœur de mon cœur vraiment là où tu es et Seigneur te bénisse. Munoko wane ezalaka ntango nyonso tu munoko na Nzambe mpona lokumu na ye pe na pesi mbote ndenge mama Laure alobaki ba mama nyonso tu obolandaka tolobi les changements c'est maintenant bit émission oyo eza mpona kochanger mentalité kochanger makambo ebele oyo lobi toyebaki te ezala tanga moko oyo mama ntango mosusu pe Bah.